Il est question pour nous de lancer une opération de récupération de biens de l'État et d'assainir le secteur de l'urbanisme et d'habitat. Donc le bien privé du domaine privé de l'État comprend notamment les immeubles, les maisons, qui sont aujourd'hui spoliés par ce qu'on appelle les spoliateurs. Alors, à la 3e réunion du Conseil des ministres, dans sa communication, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du secteur. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Donc les maisons, les immeubles, les emprises qui ont été spoliées, il faut que l'autorité de l'État soit... Bosala les sous-bas AVC. Bosala les sous-bas AVC. Ce bomoni moto moko ya lobi azaye makasi. Yé l'État pour dénoncer moto oyo asali musala na mabe. Aux à la huissier, aux à la greffier, aux à la avocat, aux à la magistrat, aux à la juge, soki, aux à libanda ya mibeko, justice eko kangayo boloko. Ba certificat d'enregistrement ya faux toko attaquer yango. Les bateaux yo toko kanga bango na ba escroquerie. Koiba mapango ya batu toko kanga bango. Félix Tshisekedi a nommé biso pona commettre fin na justice des plus forts. Justice ya bato ya mbongo, ya bato ya makasi esili. Nalingi lisusu te koyoka bato, ba mama, ba veuve, ba orphelin, ba lela likolo ya justice ya mabe. Ya bato ba koloba entre guillemets ba makasi. Moto ya makasi na état de droit à la kate. Boy au ministre, oh non, ministre à Iningai, to ministre à suspendre Ngai, toute population. Donc, toko monanaka chaque semaine. Na kozala na journée moko pour la population. Et Sengeli faut faire confiance dans la justice ya mboka. Seule la justice élève une nation. Sauf qui l'État est protégé binoté. Nani lisu soit protégé. Bato oyo bazana ba avocat te. Boy va être ministère de la justice. Ils ont collaboré désormais na babaro nyonso pour na kopesa bilo ba avocat ya ofele. Bengo to benga yango justice pour tous. Esengeli oyali veuve, oyali orphelin, soki bafundi yo na justice et kozali na makoki ya kozwa avocat te komela ministre. Mokonzi ya mboka alingi lisusu koyoka te bato bakolela mpo na justice. Abandaki koluka moto oyo akopesa kisi na justice. Oyote Zameno Congo Gélé. Ouais. Combo Bango adresse. Nasala accident et pas libanais depuis 2013. 6 na wa ikata na ngani.
aidi singai ata uliki na TV bakonja mboka na bino nyonso bana poche na ngai ni 100 francs atindela ngai ni lo c'est le lot ni la commune na sexe na ngai téléphone na sala bilo moti ningi na zabu na uso kutali na lia kati na lia mama fande usuti na omela kati ya papa c'est le lot ya on a épara yo c'est dans la solution et pas de banni. Bon, il y a un problème qui n'était pas suka, pas de problème de santé. Botola biso lo pango depuis 2015. Samba botol biso lo pango babuki ndaku bakimisi biloko nyonso. Papa akufi atiki biso na mama abandi kolandela dossier ya lo pango baye baleve mama akei si lelo totikali ba ofele na ba ofeli yango toye ko réclamer droit na biso toza na posa tozwa lopango na biso yango tosengi justice esalama po na biso. Ça fait 50 ans on a spolié ma maison. Nous sommes allés au tribunal, nous sommes allés à la cour qui m'a rétrocédé la maison, mais je ne peux pas l'occuper. On me trimballe partout. La veuve n'a pas de justice. Je suis dehors. Et j'ai besoin de vous, monsieur le ministre. Naza maman Adi Moulanga. Navandaka na GB si Miami no Congo. Et le 15 silo na bango wana ekwela kibiso. Ekweli voisin, ekweli pe côté na biso. Sikoyo côté à voisin bato bakufi 4 et pas na ngai ndako ezwi ba fissure et puis biloko ekotiki na chambre ba bleu na bango wana ekotiki na chambre ti sikoyo ezali locataire azali kuna aza député abimi sikoyo ntango bamoni bato bakufi ye wana asali nini mindele baye oh mama tobongisa dala miable biso mpe tondimi balibane biso mpe tondimi bake okunda bato banazaka mondele te moto mwindu libane sikoyo bo biso mpe tolobi sava batindi biso epa ya magistrat etoye asali makambo nyonso batindi mpe bato na soki ya justice soki ya nini wana batindi baye kosala baparcele ya ngai na voisin ndenge epa ya voisin ndako mobimba ebukani epa na nga mpe moto akufaki na nsima sikoyo biso mpe tozeli depuis tozelaki ti lelo ntango nani wana ekweyaki mosusu etikali esali boye soki boleki place wana bokondimaki bato bafandaka place wana te bana nanga babanda olala na nsima tokomi olala na bango na salon biso mpe tozwi confiance tokanisi te bango ya kotala biso tokomi kobenga bango bayebisi biso bokende na parke ndenge parke eza deja na poche na bango. Institution Nigeria asombi lopango na biso sur avenue Ikelemba 36 entre Gambera et Éthiopie. Un certain magistrat Londolobe il est récemment mité dans Nord Kivu. Jusqu'à présent, Nigeria a 4 lopango na biso na kati à déguerpir ba locataire bazakuna 4 en pleine saison de pluie. Yango na marque ke tokendaki na l'inspectorat général vu que bachaki basoda kuna toke kuna bakondamné bango parce que bachaki basoda pour des raisons personnelles. Toke na inspectorat général atindi biso pa huissier a installé biso. Ngai na zongi na photo na simanga j'apprends encore que le Nigeria a squatté sous Lupin. Donc le Nigeria a payé l'instruction où il y a Zali battu en prison. Il a les pouvoirs parce que au mois de décembre, j'ai failli être en prison pour être au États-Unis. Il y a mon enseigné, monsieur le ministre, au tranché. Nous avons tous les documents, même le certificat d'enregistrement, en bonne uniforme.
oyo azalaka na makoti ya kotinda moto na prison ka juge. Sinon, à la puissance, ma grande sœur a été en prison 2 fois, 7 mois d'abord, et puis 4 mois. Donc moi j'ai risqué ce jour-là, il y avait eu la bagarre, c'est pourquoi je me suis sauvé. Papa. Madame Nyanda Moumbatina. C'est ça le problème, la concession, la 7e rue, quartier industriel, numéro 26, la commune alimentée. Après ça, qui a décision, la IG, pour la réinstallation de la Bisso. Depuis les 11, pour la réinstaller Bisso, le vice-présidence de la République est Bengi, qui va arrêter, déjà réinstallation. Les lois sous réinstallation est Bandi, le ministre de la Justice, à Bengi, le va arrêter réinstallation. Donc, la parcelle en haut, va loger, va policier, va officier, policier, va faire décès, va zakuna, donc va occuper Banda pour Bisso. Je voudrais seulement qu'on puisse me réinstaller. Puisque j'étais avec Mme Virginie et le ministre Tamboma à l'époque, depuis 2019. J'ai les papiers de réinstallation, j'ai tout, j'ai même la mission de la police. Pourquoi ça traîne? Il y a des escrocs ou bien des spoliateurs dans ma parcelle. Alors, comme il y a des spoliateurs dans ma parcelle, je voudrais que le ministre s'en occupe. Je voudrais seulement être réinstallé seulement. Kombo na yo. Maman Bibomba Chimanga Hélène. C'est comme ça que maman Virginie m'appelle. Maman Oyo. Maman Bwamba. Basomba libulu moko na mbudi puna. Libulu esika wanda kozwa terre jaune pona kosala babalabala kobongisa bisika ewana. Abandi kozwa mabanga oyo etikalaka ya mususu ya brikini ero brikini ezosala atondisa place wana ntango atondisi atongi mwa annexe na nsima abandi koteka mwa masanga asali mpe depo ya mapa ya kovadisi ngai ero wana naza nano mwana classe soki toke mbudi toke kobela masanga sikoyo à 20 ans après asalisa na certificat na ye 20 ans après ndeko moko mokonzi munene ya mboka oyo en l'occurrence l'ancien secrétaire général ya sport aye kobima o lupango na ye batekeli ye na chef coutumier tango papa wana mobali na ye ake koloba te oyo eza moyibi oyo eza mabele na ngai eza lupango na ngai nasombaki libulu papa wana azwi mutu wana mobali na ye bakangi ye batie na makala balobi afingi mokonzi me ntango bakie kosamba elongwe makambo ya kofinga mokonzi ekomi ya kobotola ye lupango wana babotola ye lupango wana papa abima na prison na maladi ememi ye ti kokufa nde likambo eza kotala mama oyo meme ntango papa wana akufi mokonzi wana abandi kotonga na balibane batongi complexe moko commercial place wana ti baza komata ti sikoyo donc moyen ya koloba o mama apusana kuna moyen ezali te yango wana problème na ye aye kosoumettre epa na bino ngai madame Clarisse Eyamba tozali bato oyo basinistre oyo mobutu apesaki na mai ya makele ntango tozindaki oye kokutana na mese moko munganga aye kobima na dossier ya basinistre alobi ke lopango concession na biso eza ya ye ntango toyokaki mbele ya papa Liezer papa ayaki mardi koya kose présente mpe komema badocument na ye epai ya mesi epai ya papa Liezer ntango bamoni papa aleki na télévision lobi papa azalaki enlevé ndenge toza boye tolalaki libanda toza na quartier te bato ya légion pire baza na biso wana problème na biso ezalaki na inspectorat général service de judiciaire kuna nyonso ka tokei epai ya première PKM ka toye na la police na biso oyo ezali ya les gens pires
kuna nde esika biso tozalaki victime nesika bayaki koenlever papa et lobi ntango baza koenlever papa j'étais toujours sale et bayebaki ngai te bayebaki pe position na ngai te jusqu'à maintenant je suis en communication na bato esika bake kotika papa na nsele bazosenga $5000 et na mese wana aza présent et mese wana aza ta na document moko te naza na badocument na ngai nyonso yango oyo nazali na certificat na ngai yango pendant 8 ans balobi nde eza wana so tozongi babeta so masasi baza wana bavandeli biso wana ye munganga wana aza kuna na kikole kuna azocorrompre kaka kuna azokende kaka kocorrompre donc toza mal ale toza na balabala toza basinisia oyo mobutu apesaka babele wana na epoke ya mobutu ya bakelele koyaka na nini ya kitambo bato bayebi yango ke kitembo ebindaka apesaka bango terrain wana toza na badokima na biso nyonso dans les ans biso tozongi nde bamona biso na tebe okeboma biso atia basoda ne wana nde eza wana donc toza na kati ya insécurité nde toza bo toza na balabala pendant 1 mois badossier tokende partout tokeka bo tozosimba te mais toza na badokima ya tokende kaka kotaka bakala tokende kaka lokwa ya za na mbongo na ya kopesa bakala donc biso toyeske pa no papa ministre olobela biso so tozongi kuna okeboma biso. La parcelle au nom de Mapichi Angélique, moi au maire Makutunga Mouini. Je viens réclamer la jouissance de ma parcelle usurpée et sans suite depuis 2005 au nom de ma petite Angélique, mon épouse. Malgré la réquisition du procureur de la République en 2005, malgré la réquisition constatée par les services d'affaires foncières que mon client, mon voisin m'avait enquêté, malgré la lettre de son Excellence, M. le ministre Louzo Lobam, malgré la lettre du ministre des Affaires foncières, M. malgré la lettre aussi de l'actuel ministre des sorties des Affaires foncières, Bina Moutou, contre le lèvre Didier, Suédi, la Sandy, les départements. On dit qu'il construit chez Bureau Oyo. Envisager en gros pour être topesa makoki la population na citoyens ou bazali injustement victimes ya ba pratique judiciaire ya mabe bakoka ko dénoncer en gros biso mikonzi doit intervenir pour na kozongisa bango na nzela pe na droit na bango. Poete mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi a nommé biso pour mettre fin à la justice des plus forts. Justice ya bato ya mbongo, ya bato ya makasi esili. Nalobi ete mokonzi ya mboka Excellence Félix Tshisekedi tango anome ngai alobeli ngai ete mineta nalingi lisusu te koyoka bato ba mama ba veuve ba orphelin ba lela likolo ya justice ya mabe esengeli komettre fin na ba pratique oyo ekotinda ba papa ba mama bilenge bakufa na ba AVC likolo ya ba pratique judiciaire ya mabe. Oui, on continue. Esengeli koya tosangana tokumela ekolo yokombata
belle